ala gala suket moi kimbuta ya kutubia mamto sala yo o regretter kebi ndaka ngobila te kebi ndaku ya dodo kamba te kebi ndaku ya oya dizenya papa mukolo oyo asheke nga kufa oyo mboso kebi shebie singobila akanisi awa tozali na yumi ya mesana na massacre amesana koboma amesana kotangisa makila mais Kinshasa ezali yumi te Kinshasa ezali yumi Gentili Ngobila Kasongo zo policier na yo bangulu na boma na ndaku boma na bandaku eloko bilo ba ko failli na zana peuple te oh bébé so za peuple te potina marché est-ce que on péché pourquoi biso de rendre vie sociale oya biso de déclarer maramna bango te dollar ekitate ba oloba te parce que to marché pona mamboka ba romi boluba mboso yo te bindaku na yo tebi ndaku na mama sala wana tebi sheyo omoni monyono de dokamba olela église a touché etikali yo so mbongo obiso do keba ba kongo obiso do souffrir o kabela ba tu na changu pona ba daya ba ma meeting na yo tawo yo sala meeting ko ona zate biso do marche le 29 ne corona ali tebi so Gentili Ngobila o eza yumbité Toto rappelle le moko Gentili Ngobila Kasongo zo policier na yo bangulu na boma na ndaku boma na bandaku eloko bilo ba ko failli na zana peuple te oh bébé so za peuple te potina marché est-ce que on péché pourquoi bon tu la biso place biso akombo tu la biso place toto ba so le moko biso to la marche le 29 soki la police est bimi et ya mbete biso to réagir pe ezamabe mboso yo tebi ndaku na yo tebi ndaku na mama sala wana tebi sheyo omoni monyono de dokamba olela église a touché etikali yo so mbongo obiso do keba ba kongo obiso do souffrir o kabela ba tu na changu pona ba daya ba meeting na yo tawo yo sala meeting ko ona zate biso to do marche le 29 ne corona ali tebi so Gentili Ngobila o eza yumbité elo yo ngala kina o si sawo biso do aussi ni sayo biso le ngelo so buso bate elo yo luka o si sawo le 29 biso na marche na balabala e banana changu so timba so ba ye to aussi na ba soda na yo to aussi na ba yo pour la so place na ndeni est-ce que Kongo za mboka na yo Kongo za mboka na biso nyonso tu so ka se Kongo za mboka na yo que to na poche na yo biso do suksa yo to suksa kimbuta ala gala suket moi kimbuta ya kutubia mamto sala yo o regretter kebi ndaka Ngobila te kebi ndaku ya dodo kamba te kebi ndaku ya oya dizenya papa mukolo oyo asheke nga kufa oyo mboso kebi shebie kongo ya biso nyonso bala tatama moko na soki tomoni moko azokende mabe tokotelemela yango po tozaba na ya mboka ye ndenge aza wana mboso ye aliaka moko kongo ese moko kongo ele ye moko te ye Gentili Ngobila baapplication oyo azopesa eske mboka oyo ele ye moko te atika biso tosala marche na biso calme ozala soda ozala basongo ozala onganani jour yango soko bimisi bato yo na balabala mboka tokende na gare ya bacivil tobomani yango histoire esi zombelakabola biso akoya kokabola soso bana mbo message na biso eza boye mpona marche ya le 29 biso toza peuple congolais biso ta peuple congolais aza souverain lingisa ya constitution na biso epesi biso ntango ya komarche place oyo biso tokobanda ou bien place biso tokolinga mais ya kokambwisa biso toyoka monsieur Gentili Ngobila apesa détermination ya place biso tokobanda marche est-ce que ezalaka mboko ekomi ya Gentili Ngobila ekomi ya Chilombo toboyi ba détermination na bango
biso toza awa place oyo organisateur ya marche alingi nde place tokobanda nde place tokoshuka yo makambo ya Gentili Ngobila ya kobanda uwe ya kosukiza etali biso te biso tokolanda organisateur notre organisateur c'est Martin Fayoul place akolinga abanda marche nde place tokobanda place akolinga tosuka nde place tokoshuka makambo ya Gentili Ngobila etali biso toape na shomo na ye abomisa bato na yumbi atie détermination abomisaka bato na yumbi toyebi yango bien esi asaka détermination lokola na yumbi ntango abomisaka bato asala détermination te biso mpe na kisasa atiela biso détermination te de place organisateur ya marche alingi ebanda ti place ekosuka nde biso tokolanda maloba ya mutu wana aza na ya kobomba te mutu wana ya Martin Fayulu na mboso po bango bazosala politique baomema politique na ndenge na bango bakomi lokwa bakonzi ya mboka oyo omoni elo nalati na nini alakisaka Sassou aza eli na peuple yango aza mbalambala aza eli te na politique abana onyokola peuple après asala makasi alakisa makasi na ye Sassou aza makasi ti lelo poza moko te atelemi na Sassou mpo nini peuple nde ezopesa pouvoir eza te ke Sassou azonyokola nde peuple azomonela peuple mpo alekaka peuple na idéologie bozwa social na biso bomela bozwi droit na biso lelo todeklare te tobima libanda te omona nyonso bozosala wana eza ko nyonso ya peuple bozobotola mpo nini boza au nouveau boza likolo ya nyonso bobotoli social ya peuple organisation mboka eza te bozwi lisusu droit peuple abima botelemeli ye donc nyonso na maboko na bino totikela bino monde comme ça biso tokufa totikela bino na bana na bino bozwaka kongo bokabola richesse nyonso itake biso bana tiango ya solo tobi boye Félix aluka nzela na ye kote mususu asala o abanda kolekela biso peuple congolais tozo souffrir na yaki à 3 heures pour kana somba biloko na kende Félix ayebi biloko wana yaleka rapide akendaka tokobanda marche na biso na tiango na quartier 3 place tosalelaka makambo na biso toza da mobile mututu moko ya se wa monika kobima po abanda okase biso tokotiela lisu likolo ya lisu tosengi na bakonzi na bato nyonso baolanda biso mutu na mutu ntango asali bamakambo na ye mutu akase aza te marshe ya idps esalami awa na ya mboso polisi akase te marshe ya cibalabala aotaki kosala olobi azalaki na municipal mutu akase aza te soki ozokase mutu seke obangaka mutu wana batika Fayulu asala marshe na ye kimia na melo ya nzambe toboyi tokosimbeloko mutu te tokobeta mutu te tokokenda lese bana na quartier 3 tina destination na palais du peuple oyo eza nde biso bakongolais todéclare droit na biso tolia na bandako na bango te biso todéclare nde vie sociale oyo ya biso todéclare makambo na bango te dollar ekita te baoloba te biso toyi tomarché mpo na makambo ya mboka bakomi koloba yango wana etakenga mwana tiango nalobi ke biso tokobanda marche ya so na quartier 3 tina destination na biso policier vanda na ndako policier tengela makambo na yo makambo na biso etali yo te yo mpe avokoma policier ozalaka civil ndeti biso oyo bapasa makolo tobetaka banda tiangu ti mpo matete tobeta makopoto ya transport nde naza boye fonaka transport akingasani pasi na cilombo yango na biloko wana azoyoba te biso to bagene omonde toboye dasi tokoli totaboye baninga na biso ebele na baleki oyo baalanda biso baya tokoli na kifaser balekisi oyo bakoli oyo baalanda biso bakomila bamikolo bakoma banani yo somba telefone boye babotoli otya mbongo na poshi boye na nde elimu oyo kutu oyeba te moyibi wana ayeba pamba te ayiba na tekiniki pwani po ayebike mboka ya mabe oso mboka ya malamu moyibi akoyiba nete moyibi faza nde na kimiaki moyibi faza na kimia mboka na biso moko oyo eza na mbongo ebele eza makambo ebele bakonzi bazoyiba mbongo bazokende kokabela bato mosusu bakote mosusu me na mboka na biso moko ata 50 ebimaka te yango tolobi na eloko wana na marche le 29 toboyi basoda baya na nsima na biso babanda kolanda biso na mbangu batungisa biso soki bamekota mutu ma biso tokobeta bango bakozoka biso tango bango munduki wana so lichete ezwe na liboko ekweya biso toka biso bato mabe te aza so ndeni na totomelaka mpo ya mboka na bi so toleki toko lelo bolipa ya desa soko kotama mana kuna emonana te lipa ya desa
Bipe bandia na 500, 700, 800, 900 000 fois. Après ça, tu fais na mboka na biso moko. Donc, et là, on a expliqué. Yango wana mwenga nde siko na temelia. Na Congo c'est Martefa. Fayulu. Okoyoka na bamedia. Fayulu wana asalaka na bato te siko soki ate marche. Bobangaka mpona nini? Bolengaka nani? Lamuka oye. Nasoni baautorize marche. Mais comme yo bakobote na biso place tokobanda. Kosimba ta muke. Bakokomande biso place te. Biso nde tokobanda. Tokotia place biso tokoba. Batia basoda te etali biso ta muke. Ya kosala nini? Yango tolobi soki otekaka tia biloko nona de. Soki osala mutuka bomba mona nda. Mercredi peuple akosala na se. Bomba te. Etala maboko makasi. Sikoyo bokonzasa kiti na place ya résistance. Nayoki ete pesa ye litoi. Yango ntango mokonzi na biso mbele. Tombola numéro 4. Pepo yango. Pepo numéro 4. Numéro 4 ndemaka. Sikoyo nasengi osala sikoyo po président Elias le grand aigle. Bongo te. Sikoyo sala lokola aigle. Mais la poisson court. La Congo c'est Martefa. Il est ça bon côté. La Mouka, oye! Bandeko, nazali koloba tozali na régime ya information. Eza boete? Mobekoli kondi to pe constitution elobi tangu parti politique elingi kosala manifestation asengeli juste ko informer asengeli juste ko informer autorité municipale to autorité ya ville nde bongo biso na Lamuka tosalaki topesi information epai ya Ngobila to réserver copie na ministère ya intérieur pe na la police toyebisi bango ke mokolo ya le 29 peuple azali na posa ya kotambola tokotambola mpona koloba non na politisation ya CENI parce que tozali komona na modèle oyo bazali komemela biso CENI ekomi lokola lokoleka te ntango Joseph Kabila azalaki balingi bakomisa CENI ezala kaka bayi politique na kati ya CENI yango biso tolobi tokotambola mpona koloba non na politisation ya CENI CENI esengeli kotikala obele na baye bazali bato ya société civile wana ya liboso ya mibale tokotambola mpona koloba non mpona glissement parce que tozali komona bandeko ya union sacré elongo na Tshilombo na Mboso bazali kosala ba manœuvre pour que tokende na glissement. Alors biso tolobi élection esengeli kosalama ndenge constitution elobi eza bote na 2023 mbula beta bamata bakita élection esengeli kosalema eza bote no ya misatu ezali mpona fraude électorale tomoni ndenge Tshilombo azali kotia bato na ye ezala na cour constitutionnelle ezala na bacour d'appel ezala ndenge moko ali kosala na kati ya CENI mpona koprépare fraude électorale tosi tomoni yango na yango tolobi toboyi fraude électorale oyo basalaki na élection elekaki bakosala yango te na 2023 parce que peuple akomi déjà mature eza boye te peuple esi afungoli mi peuple esi afungoli mi 2023 élection esengeli kosalema dans le délai ndenge constitution elobi na yango banona misatu biso tokotambolela le 29 koboya glissement koboya fraude électorale et puis koboya politisation ya CENI CENI esengeli kotikala na baye oyo tobengi bato ya société civile président na biso élu Martin Fayulu toketena maboko te
te asalaka oyo tobengi proposition ya loi portant organisation ya CENI mais bato ya union sacré baboyi kolanda proposition wana tosengi makambo nyonso esengeli autour ya CENI esalama na peuple tokotelemela bango ti na dernière énergie eza boye te na yango le 29 mbula ebeta ode électoral tokanga makambo wana misato tosalaki oyo constitution esengi tokomi mokanda mpona kopesa information kasi Ngobila akanisi awa tozali na yumbi ye amesana na massacre amesana na koboma amesana kotangisa makila mais Kinshasa ezali yumbi te Kinshasa ezali yumbi Kinshasa ezali yumbi oyo ezali mboka ya bana Kinshasa Ngobila asengeli koyeba te Kinshasa ezali ya bana kini eza boye te topesaki ye information ye akoki kopesa biso itinéraire te akoki kopondela biso esika biso tokosala manifestation te constitution elobi boye topesa information pour que autorité ya ville elongo na police bainstruire police esala nini e encadrer marche mais oyo tozali kokamwa na mibeko ya sika oyo bango bazala yango na kati ya mutu ezali na constitution te bakomi kopondela congolais esika congolais esengeli kosala marche ese tokondima yango ese tokondima yango oyo ezali yumbi te lokola ye Ngobila amesana koboma le 29 biso tokolakisa eke Kinshasa ezali ya bana Kinshasa Kinshasa ezali ya Fayulu parce que tovotaki Fayulu tovotaki bango baza na place te yango topesaki bango mokanda Ngobila abengisi bakondi na biso ya coordination ya lamuka apekisi tosala marche na esika biso tolobaki tokobandela na quartier 3 apekisi yango kasi biso tolobi mobekoli kondi elobi topesa nde information topesa nde ese mobekoli kondi elobi ya ponela biso esika biso moko nde tokopona esika esi toponaki esika na yango présence nanga awa ezali mpona koconfirme bino marche ya le 29 peuple azali fatigué na souffrance rentrée scolaire yango ese tosi tosombi biloko ya bana classe ese tosi tofuti bacompte totika bango bakontinue kaka boye alors kanda wana tosangisa yango na marche ya le 29 parce que bana bazali kozonga classe toyebi te bakozonga ndenge nini toyebi te tokofuta minerval ndenge nini mais bango bazali kodetourne kaka bamillion alors balingi peuple amanifeste te soki bayoki peuple alingi kotambola na mokonzi na ye Martin Fayulu bango bazali kotia bakale mpo peuple azali kofungola mayele peuple azali komona ndenge bango bazali koyiba bamillion peuple azali komona ndenge bango bazali kosanga na misolo ya peuple na yango biso na bino tosengeli kotelema le 29 tokosala makasi ya kotia babus mpo emema biso ti na ntango bongo kuna torespecte heure lokola marche ekobanda 8h tosengeli kolongwa avant 6h30 déjà toza na nzela 7h toza déjà kuna tobanda marche parce que soki tozali ebele mbala moko na 8h toza na nzela policier biso nde tofutaka ye eza boye te policier teni oyo alataka biso nde tosombaka yango eza boye te policier akobangisa biso te CPI ezali CPI ezali nini CPI ezali kotala CPI ezali kosala nini maemanso ezali kosalama awa oyo ya violation ya droit de l'homme CPI azali kozwa baimage CPI azali komona mokolo moko CPI akofungola dossier mpona régime oyo bato bazali konyokola peuple bazali koviole droit ya peuple bazali kobrutalize bato bazali kosala marche de manière pacifique tomonaki na marche ya le 15 ndenge basalaki biso na biso tolobi tozali peuple pouvoir ezali ya biso tokolemba te atako le 15 batiaki la police mpona koboma peuple mpona kozokisa peuple biso tolobi le 29 tokolakisa bango ke peuple nde mokonzi peuple nde peuple nde le 29 biso nyonso na balabala président élu Martin Fayulu na premier ministre Muzito lelo na 11h bazali na conférence de presse bakoyebisa na mokili mobimba
que lelo mokili État la Kinshasa, État la Congo, mars ya le 29, va se référer à mars ya le 15, ndenge régime ya Tshilombo et se comporta qui. Alors, biso le 29, tokozala na balabala, annonce officielle et c'est salamaki et confirmation ezali lelo na 11h. Atako bango baboyi totambola na Tchangu. Bana Tchangu bazali na posa ya changement. Bazali na posa ya changement. Bazali na posa ya changement. Tchangu nde esika bango balekaka. Ba ambassadeur balekaka na Tchangu. Bamuna ya solo que yo uti aéroport, to vokende aéroport, omona na misuke président élu na premier ministre Mozito elongo na peuple. Bazali kotambola pona pasi o eleki. Boyebi likambo aramu. Boyebi likambo aramu. Boyebi likambo aramu. Est-ce que si bapesa bino explication claire na makambo aramu? Wana ezali moyibi. Ezali nini? Ezali nini? Kanda wana ya aramu tochango pe le 29. Tochango le 20. Tochango pe le 20. Omona wapi? Kutano monene. Okuta monene. Okuta monene. Okuta monene. Oya kanisaka. Fayula kofera. Waya. Okuta chilemo. Okuta chilemo. Fayula kofera. Waya. Libera, oya kanisaka, fayula kokwea, waya. Bandeko, tosengeli kotelema kaka ndenge na lobi le 29. Biso moko tokozala wana liboso. Defie Ngobila na Tshilombo pamba te mboka oyo ezali ya biso. Biso toyebi que régime oyo eza en place ezali na souci ya peuple te. Tolanda s'il vous plaît, régime oyo ezali en place ezali na souci ya peuple te. Tshilombo ayebi ke moto atya ye wana ezali Joseph Kabila. Ezali Joseph Kabila. Est-ce que ezali peuple? Est-ce que ezali peuple? Akozala na souci ya peuple? Akozala compte na peuple? Na yango biso toyebi que Tshilombo azali conscient que biso te nde totya ye wana. Azali na souci ya biso te. Azali na compte à rendre na biso te. Azali redevable devant biso te. Biso toponaka Martin Fayulu. Na yango tosengeli kosala makasi. 2023 Fayulu asengeli ko récupérer bokonzi na ye. Totikeli bango 5 ans. Mais basengeli koyeba que na 2023 élection, il faut ça de manière apaisée et transparente. Fraude est causée à la tête, glissement est causé à la tête. Biso peuple toko télément, toko surveiller, toko veiller sur l'élection, il faut ça en 2023 pour que choix la biso peuple, yango de ezala maintenu. Choix la biso peuple, mouto biso toko pona. Ye wana ndazo bokonzina ezabo été. Bandeko le 29 les ali makambo. Le 29 de température, il y a la mouka et commandana. Bandeko, kola la pongite. Le 29, benda bandeko na pembeni, babus et kozala point, mais babus aussi na lieu de rencontre. To sengeli kola kisana mokili mobimba que tozali fatigué na système politique ou ezali na kati ya régime ya Tshilombo. To sengeli kola kisana mokili mobimba, communauté internationale, bayeba ke ya solo peuple assez afungoli miso. Peuple azali komona makanisi ya baye bazali kokamba biso oyo bali kosala mpona l'élection ya 2023. Na yango soki tolalisi biso koyeba ke 2023 ngai na bino tokolela. Ngonga yango oyo ya kotelema kobanga policier te. Policier kobeka masasi te. Kobanga policier te, kobanga Ngobila te. Policier kozala wana mpona koencadre biso. Na bamarche nyonso président Martin azalaka liboso. Donc tango ya azali wana tozala na assurance biso tokotambola na ye elongo mpona kolakisa na mokili mobimba ke toboyi politisation ya seni, toboyi glissement, toboyi fraude électorale.
bandeko 2023 ezali pembeni na kanisa ebele awa boyebi ke 2023 etikali mikolo ya kotanga tosala makasi tozwa bakarte na biso. Eske bato ozozwa bakarte mpona eside tozwa ayebi ke bandeko bazali na pouvoir kobanda na mboso bazali kosala bamanœuvre mpona kodistraire peuple bazali koluka place nini basengeli kokabela mwa peuple mwa infra pour que peuple aya te le 29 bandeko tosengeli kolakisa eke bambongo wana ezali mbongo tokolia mokolo moko ekosila eza boye te na biso tozali na posa ya misala tozali na posa ya changement tozali na posa ya bana batanga classe ezala gratuité ya solo tosengeli koyeba ke tozali na posa bana na université batanga na nombre réduit na kati ya basale na lelo mwana azali kokende na université prof azali na kati ya salle ye aza na se ya nzete aza kolanda kaka na bafle eske akozwa instruction malonga biloko wana esengeli kosila soki ezalaka na ntango ya kala lelo tozali deja na ntango oyo ya modernisation tosengeli kochange makambo baauditoire fo ezala ebele pour que bana bazala réduit na nombre na kati ya baauditoire. Alors biso tolobi boye Martin Fayulu azali na programme ya malamu oyo etali social oyo etali misala toyokaki bayebisi biso basurgele kokita basoso kokita eske kiti eske kiti boyebi ntina kiti te bomba baza na niongo ya baimportateur badefaka basoso na bathomson mpo bapesa bapolisier bafuta te bazwaka nyongo na décembre l'année passée bomba yo odefi mutu biloko ofuti te ozosenga ye akitisa su biloko ezala tosa yo omona wapi yo ozali mokonzi yo ozokokamba toloba opesi instruction na bacommerçant parce que baimportateur baza bacommerçant eza boye te mais batosa yo te pendant 3 mois pendant 4 mois baza koboya bazali kotosa yo te c'est que pouvoir na yo ezali ya loku te pouvoir na ezali ya loku ezali ya loku bazali na nyongo badefaka basoso na bathomson mpo bapesa bandeko na biso bapolisier na décembre bafuta te bakidia mfuka mais bazali kodetourne kaka bamillion yango baimportateur baboyi kokitisa biloko toyoki bango moko bake na Namibie balingi basomba mwa quantité mpo baya kodistraire biso mais quantité wana bokosomba ekosila bokosomba mosusu ese leta akondokende kaka kosomba wana ezali mosala ya baimportateur basengeli konégocie na baimportateur mais ezosimba te ministre ye moko akei kokende kosomba Thomson ese eza malamu ministre akende na Namibie kosomba Thomson ese eza malamu na yango tolanda badémagogie wana te bapesi biso bapromesse pendant 3 ans ese baréalise ata moko balobaki gratuité ya enseignement ese gratuité ezali ya solo bana bazali kotanga convenablement ese bana bazali kotanga ndenge esengeli mpona nini gratuité ezali te bapromesse sur bapromesse oyo tozwi bapromesse tilomba atieli biso deja wa nayebi te esoko koleka imeble oyo na molai promesse sur promesse toye komona ke azalaki na programme moko te ayebi mpe eloko moko te yango wana azali kaka kobebana na bandeko na ye parce que lelo akoloba tolobaka awa boye ke tilombo atanga na ye te bato balobi ono biso tozali kofinga biso tozali koloba lokuta na lelo ndeko na ye camarade na ye mutu na ye boyebi ye asalaki loi aproposaki loi ya de père et de mère boyebi ye boyebi kesi babebani ese boyebi kesi babebani ye moko Tchani alobi Congo soki ezali kobonga te ezali parce que banda 1960 tina Tshilombo baprésident bazalaka kaka batanga classe te ese biso tolongo oyo kindoki te oyo koloka te moto modele boye oyo kindoki te amuka oye bandeko ese biso nde tolobi yango ese Martin Fayulu nde alobi yango bango moko bango na bango baverité sali nini baverité sali nini alobi banda 1960 tina Tshilombo
ba président tozwaka bazali kaka batanga te na Tshilombo y compris. Est-ce que biso nde tolobi yango tozika maloba na bango tosali nini tobimisi eza boye te tobombi yango na 2023 tokobimisa yango na 2020 tokobimisa yango na 2020 tosali mobulu bango moko basila mfutema eske biso tokuti biloko bango moko basila mfutema Lamuka nasengi bino eloko moko bango na bango bakomi kobebana eza boye te ye alobi ke Tshilombo atanga te parce que ntango alobi banda 1960 Mobutu angana ese Mobutu aza lisusu Mobutu aza sur le pouvoir est-ce que Laurent Désiré Kabila aza sur le pouvoir est-ce que Joseph aza sur le pouvoir Tshilombo nde azali n'est-ce pas alobi soki mboka ezobonga te mpo Tshilombo atanga te ese biso nde tolobi yango ye mpe Tshilombo lokola ete alakisi atanga te aleki mpe na tv alobi makambo ya lo ya depere de mer abuo bolandi yango ese biso nde tolobi aleki na tv kaka ndenge aza na poto aleki na tv alobi makambo ya loi de pere de mer abuo bandeko ekomi nde mwaswi biso tofingi te tolobi te toyiki ko bango basali nini na yango tosengi boye le 29 oyo mercredi lelo tozali na conférence de presse na bakonzi na biso ya lamuka na 11h bokozwa information nyonso lobi tokozwa badisposition nyonso pour que makambo nyonso ezala déjà en place toyeba déjà babus ndenge tokozwa place tokokutanela na ndenge tokokitelela tokozwa badisposition wana lobi bandeko nasengi bino tolakisa ya solo ke tozali peuple tolakisa ya solo ke tozali fatigué na makambo ezali kosalama soki totelemi te moto akotelema na place na biso azali te eza boye te biso moko tosengeli kotelema lokola lider na biso ye azalaka sur terrain ye aza lokola Tshilombo te Tshilombo atako azalaki na opposition bandaki kosala marche te soki marche ezali lobi lelo ye azwi avion voyager soki marche ezali lobi lelo ye azwi avion voyager mais président Martin na marche nyonso azalaka na biso elongo na yango tosengi boye biso nyonso toapuye combat ya président Martin parce que ezali combat ya peuple président Martin Fayulu président élu soki azali kobunda ezali mpona bien-être ya peuple soki ezalaki mpona peuple te ndandimaki corruption ndandimaki pouvoir pour le pouvoir ndandimaki mbongo mais abwakaki peuple mais lelo soki azali kobunda ezali parce que aboyaki mbongo aboyaki pouvoir ya lokuta alingaki ke peuple azwa asalela démocratie ya solo peuple azwa délivrance na yango tosengeli biso nyonso koaccompagne ye na marche wana ezali marche ya biso peuple donc mpona lelo en tout cas oyo nazalaki na yango wana nakosenga bino bozala déterminé tokotambola de manière pacifique tokofinga te tokobuka te mais tokolakisa ke tozali force ya liboso na kati ya mboka oyo eza boye te